mibali bareglaka baliaka banyei baliaka yo aussi bacentre ba musicien on a tout ba master on mosala bango ba musicien no zo ba musique ba mosala bango bata c'est tout là on est ça attend peut se le malamu oliaka makila moi si reg oliaka balinge oliaka pour la toilette caca ya yo moko zo lia et puis na basi yango so moi mobali mbebulyon se tela lia caca keba mobali wana na bino basi yango oyebelo ebomi zobozi zobozi aye pa grâce à toi ya nzambe soko bominga zo mikumba na nga yo pokola la pongite yo kola la pongite bana nga bakola la pongite olingtala olingola la bonga na terrain ni pendabo OK na toilette na komisa mutakala obima mutakala zo kima zo beto film mo na butu baba nzoto mo simba te je défends cause est normale na zo défendre cause est normal na fingi mo quantité na fingi pasteur te na fingi mutute na lobi na moto mo to kola la pongite ola li pena moi sino pena boy na tombo li pena na bimiso mutaka na miso banjodro du polele parce que ce que je dis c'est la vérité ce qui pouvoir sali malamu na ko malamu ce que sali mabe na malamu mais biloko na nosaka yango il aura des glissem élection 2018 il aura la mort maman va kufa et ba va kufa va continuer sous gazaïd ngomba kufa tout continuer te kakati mais oui, vice-président Ngoma Koufi, na bisaki bino, akufi et nous continuons. Moto tu as bomi moto na makila akosami sam. Bino bozo banga CPI. Tribunal nzango banga ngote ponani. Bozo banga mwasi wana. Bozo banga tribunal nzambe te ponani. Alors pona ngana koloba boy. Pona ko suki sakati na yango. Kamere so président Kabila zo kanga ya tie premier ministre te. So ka tie premier ministre mobulu ekobima. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro. Merci beaucoup Nabato tout balela juvénal qui bala garçon bizarre aux événements brusques dangereux et suspects bato tout balinga Elenga Congo TV officiel parce que to pesa rabinoka actualité na temps réel par rapport à makambo biso to lanaka ma eska ma yo ko chola to ko kende na moment oyo to lobela makambo nini na temps oyo tellement beau l'élite trop prophète Ngefa succès à dégâts l'homme de 4 points l'homme de vérité na zongi sou chez mais lelo penane na mémé penane moi likolo parce que nous allons parler par rapport il y a citation politique à Mogana Bisso na nengé fin cop il y a dialogue pour me répéter moi sur là na prophète Ngefa à qui je dis bonjour. Ah bonjour les gars journalistes hein. Bon ngabina le lieu fort parce que yo pendo kundolaka ngalinga batu ya boye. Parce que le rôle de journaliste, c'est le rôle de procureur. Quel est le rôle de procureur? Celui qui cherche les infractions. Mais il y a la source, c'est pendant Kundola. Pas baimbo kabaye bati. Alors on a sepelé quoi non le lot. La vérité, rien que la vérité parce que ngai nazam ou sai nazam. Il faut na la vérité na banga nzambe mais na banga mutute. Merci. Alors, pasteur, prophète Ngefa. Situation politique ya mboka oya biso s'il faut te taper dans moi les solo yango eza ko préoccupé ba te belé surtout date oyo ya le 19 décembre ba ne rola biso bazaka belé na ba moko ba paya oyo bazo banga ko ya kaka na décembre awa pour mbutu oyo kozala awa il y aura trop de victimes question na ya liboso par rapport il y a accord oyo ba membre ya opposition oyo bazaki na dialogue oyo ba signé pour un glissement disons pour le bateau qui est en transition pendant 2 ans pour Joseph Kabila à se maintenir toujours na poste. Question nga na poser parce que nous allons parler de Vital Kamerhe. Qui est Vital Kamerhe? To banana Kamerhe ou beto bandana question pesinga oyo bakende ki na dialogue. On va gagner un dialogue après qui est Vital Kamerhe. Bon ça va. Na dialogue tokolobani journaliste. Na lobaki na bino awa avant makambo yo élection de 2018. Mais prophète ya solo azaka soko lobili kambo likambo ezoko kisam. Na lobaki yango de na bisaki bino. Ba imboka, bato ya poto, bato ya Afrique. Toza na transition. Transition samito salemite. Transition yango wana. Ya misato
naïbsa no glissement ezali glissement ezali glissement ezali alors alcool politique yo basali awa jebinal na koyebisa yo boye nzambe aza na Congo nzambe akotika Congo te soki tolandi na makambo ezala kati na mboka na biso mbula ebetaki avant ville morte oyo ezalaki mpo mbula wana ezali nzambe aboyi makambo na bango nzambe asukoli alongoli bakisi na badomination na bango bakisi bazotia na mai ya régide ezoposo bato tu bameli donc baneutralize bambuta bazali kosala kati na yango nzambe ayebisi biso ayebisi ngai te ekosimba lisusu te pourquoi papa bakei dialogue naïbsaki bino nous ici au Congo il n'y a pas les hommes politiques ils cherchent toujours les intérêts papa nakolo bandenge ni Juvenal ils cherchent et nous n'avons pas les vrais opposants ils cherchent toujours les intérêts na personne n'est mon exemple bakoti kuna na dialogue catholique abimi pour nani bamor ezalaki ako continuer kati nango te effet catholique déjà bimaki société civile amune nango wana te eloko moko malongo kozala kuna te ya mibale yo kasi bato baza na pouvoir bakolinga kaka boye batika kaka boye balingaka ni bacontinue kaka bango na bango non bazalaki 300 so tokamati par rapport to 50 mosusu bayekwa 350 personnes mais rôle ya parlement nini rôle ya deux parlement nini papa au lieu bakende na dialogue bango nde basali constitution wana ezoka mwana oyo oboti yo moko bandi koboma mwana wana est-ce que kobima ndoki te obimi ndoki pasteur qui ne peut pas itozonga au dialogue au opposant qui est à la tête il y a ba opposant c'est Vital Kamerhe alors je ne sais pas par rapport au accord au Vital Kamerhe a outiko signé pour bazwa primature parce qu'ils appellent bongo qui est Vital Kamerhe. On a un papa. Nabi accord ba signé qui il y a 350 personnes. C'est pour il y a bango peuple et bien ngote. Ce qui peuple et ba qui yango ville morte ngesi mbate. Mais tout le bagama papa, tout le bagama musu na vérité to banga nzambe. To banga batute. Ato bominga lelo même pe malango bomi ngote. Je continue à vivre. Mon esprit continue à vivre. Mais yo peso ko bominga, oko la pété. Oko vanda pe kimiate. Parce que c'est la vérité. Au moment que tango ba signé accord wana, ce qui peuple ndima ka accord wana, même opposition muso ba ki ville morte mais ba salaki, mais na biso ville morte et réussira qui à 100%. Ça montre que Nzambe abua ki pouvoir. Nzambe abua ki biloko na bango. Nzambe azon ndima biloko na bango te. Yango mona ki makambo simba kite, ata balobaki ville morte. Ce qui peuple ndima ki Juvenal. Soit qu'un dimanche qui va corps wana, mais bateau là bas tolingi kimia. Tant que baki ville morte, mais bateau ça mosala. Et fait que bateau basali mosala te. Ata bango bateau l'état basali te même ba banque fungamite. Alors il a accès nini peuple rejeté makambo wana makambo ya bango. Et fait que l'église catholique bimi. Et ça c'est dit on a makambo na bango accord wana ezate. Na biso vrai dialogue muso ekozala. Pourquoi mboka ezokende na mbutu Tala qui est Vital Kamerhe. Kamerhe c'est traître. Qui est Rouberwa? Rouberwa c'est traître rwandais mboka na bango te. Soko mo ina accord wana ndenge Kamerhe azo se présent l'accès 50 na bango. Abi na azu pouvoir ba Kamerhe na mboko oyo. Ezaka bango bato musu ba ko pouvoir te. Ba ko sala yango te. Ata matata po nde Pierre Paul. Vital Kamerhe Pierre. Eloko moko Kamerhe c'est un traître, un opposant, un opposant. Parce que l'andi Francis Kalom, alors bas comme moko. Est-ce que bino bomona Vital Kamerhe opposant? Vital Kamerhe mutuna biso. Est-ce que boka Vital Kamerhe afinga Kabila? Toi afinga pouvoir te aza mutuna biso. Ami la question propre. Qu'est-ce que Vital Kamerhe cherche? Il cherche la primature pour un mbongo le sous-souté. Avec le président du Parlement, avec le secrétaire général PPRD, quand le PPRD on a monté bois qui s'y est. Ne PPRD ni ko loko taillé pour soit le premier ministre et pas pour le candidat à présidence de la République pour sauvegarder bien la biloko na bango mais bakeba Vital Kamerhe n'est pas un opposant. C'est pas un homme politique, il cherche son intérêt. Et mon ami à Congolais, et mon ami dans le monde, et mon ami partout. Parce que les primatires ont dit Vital Kamerhe, n'a Dieu que Rouberwa. Rouberwa a revenu au pouvoir. N'a Vital Kamerhe. Alors, vous avez Vital Kamerhe. Yo bimisa ba propos que Rouberwa c'était un Rwandais, on a la preuve que Vital Rouberwa c'était un Rwandais. Congolais là ndengwana.
Boniko Juvenal, Bonibo, est-ce que Congolais, l'on a besoin de la et l'on a Congolais, Azani, Banamoulen, qui Banamoulen ressources dans les années. Ce n'est Rwandais. Oh, bah, quand on a tango, Mobutu, tango, Mobutu, Anomaki, président, oh, on a directeur cabinet, oh, on a n'a pas comme on a Azaki Rwandais, comme on comme ça, la police générale, Bisengiman. Obisengeman azalaki o azalaki directeur cabinet Mobutu nde na génocide ba kotiao est-ce que azali rwandais azali congolais kolanga papa na maman ngombe te ezali bango Vital Kamerhe est-ce que c'est vrai congolais ce qui net sur lobby bongo que ba rwandais ba continue na gouvernement oyo alors nga question ceux qui ba kotak malembe prophète question nga reza boye pourquoi Oyozobenga ba Rwandais selon yo pourquoi ba eko se retrouver na gouvernement ou ya Kabila mais ba eko se retrouver na gouvernement Kabila parce que bango ba pouvoir pauvre président de Kabila aki na banane ba Rwandais ba Burundais ba Ougandais bango ne ba bengana ki Mobutu elongo na population alors tango bango ba bengana na population azali reconnaissant nde ba kamati bango ba tchi bango nde leo bazo dondo c'est ça eloko nini oyo ya malamu déjà Vital Kamerhe sala pour mboka oyo ya biso bon nécessairement Satan zakana maele mabe Satan zakana maele mabe il est très intelligent ozomo yango nzambe lobi na Ézéchiel 28 verset 1 ozali moto za nzambe te eloko Kamerhe asala bien na mboka na biso moko tango ba Rwandais azali président parlement tango ba Rwandais na Buganda bayaki pona bitumba ko na mboka ya lingaki yango te ezaki na corps na ete nde atelemaki bango nde balongolaki ye eloko moko ya malamu asala yango wana à part yango non ezaka ba transition traître na ba azana opposition tantôt azana pouvoir tantôt na opposition lelo abeti carte ne ya suka Vital Kamerhe pas comme premier ministre c'est lui le premier ministre. Est-ce que makambo obiso to mona lelo pensez-vous pas que ezaki déjà le mot préparé il y a 10 ans passé déjà que egozala obino peut-être bon mona ngo étonnant lelo ezalaki déjà préparé même maintenant balongo Vital Kamerhe bakosi qui a commis opposant so qui ba langage na ye non ezaki préparé ezaki préparation ya banda kalo ba prépara ki na tango tel mais papa je venais na zotu na motuna gouverner c'est prévoir et loko ba ko na 18 ans na 2 ans ba ko sala ou bien 3 ans ba ko sala 5 ans ba ko sala est-ce que après transition na bango ya 18 mois ba ko créer sur rubrique mususu oh likambo songolo oh boy na boy oh toleka boy ça c'est jouer avec les Congolais. Mais question na ce que ça boy pensez-vous pas que la transition on est au Keboye et ça comme maintenir le président Joseph Kabila na pouvoir pour na né et belé au makambo belé vous allez modifier la transition la constitution déjà babuki constitution cour constitutionnelle déjà buki mibeko na yango ba violer déjà yango ba violer la constitution et puis ba né autozo ke yango yo et cause la bambule belé pas je peux Kabila tika na pouvoir ba Kamerhe ba ko tika la kakati azali même 2018 ba ko créer le comme 2020 mon gars a bisaka bino élection en 2018 l'élection en 2018 après 2018 ba ko créer le comme en 2020 ozo mona transition wana ko ba 4 ans 5 ans de ba ko nekati nango et peuple congolais na Vital Kamerhe wana est-ce que ba ko continuer ko vivre bon na bision non parce que les 19 on a zo bisayo oh yo salemi muke parce que peuple zo ka opposant ko le ka pouvoir pourquoi tala nanga nzamba suki maele nai atini c'est payé combien madame wana procureur à combien alobi na discours na bo sa banquette na quel que soit bato babomi bato quel que soit niveau na bango échelon na bango grade na bango ils seront jugés arrêtés ozo mona mbasali kat nango et so doni bato moi bato wana c'est pouvoir na minduki na bango opposition kaka basuto bo mekat na bango tout ba ko sambisama et belé ba sang oyo bato ba bomi bango okende wapi osomona ezali plan o salama ki banda kala nzali ko nosi yango Kamerhe c'est traître. Est-ce que na mboko na biso toza vraiment na opposant te opposant zate opposant ya mboka na biso ya solo je te dis au nom du Seigneur ezali deux opposants ezali mokia o ezali pauvre la botola ina ngwanda
pourquoi Ngwanda zonga mukolo moko te na Congo malgré oyebi exil ya pasi babenga Ngwanda zonga babenga batotu babara moto bazali awa tout l'opposant ou to kansala te bazonga kengo adongo na sawa azonga zaka opposant kengo adongo nazali awa te mais Ngwanda zonga te na mboka na biso kana des opposants ezali kaka ezali moka pourquoi besi moka primature te bako besi moka primature pour ton dimension soki dikamango eza vrai pourquoi moka ba pese primature te pour opposant aux okati na pourquoi soki moka akota ko kase bango pourquoi besi Ngwanda te Ngwanda bi secret mboka pourquoi ka camera saki na PPRD camera akomaki président parlement camera azali jongleur na bango camera azali opposant infiltré lele mwana na miso sala kudu na koro ninga zo sepeli tanga zo sepeli 350 personnes ba sepeli peuple congolais sepeli te ya ko ça c'est ba koro wana ne bango mais peuple congolais te na ba champagne mais pas comme pour bokondi a ça bokondi na mikolo bon alors peuple congolais ebi makambo wana te prophète Soro lobi que Namboka la biso tozala opposante mais le père de la démocratie est là Ambrière comment Ambrière papa c'est Tshisekedi le même Tshisekedi qui a mené Mobutu na transition pendant 6 ans te 7 ans eza Tshisekedi tokokota te tokokende te tolobaki na bango pour les bobim c'est Mobutu bozo sala ya 12e mois te bokota na kati bokota na kati na nini na bino wana tango bino bokota na kati na masolo na bino wana bokozala très dur boko imposer bango tolingi boite soko landi kuna majoritaire alors soki ba misiri kamu ata bo voter bango ne bakoleka te bango balingi te kaka viana Tshisekedi na ba opposant na wana babandi ko mbrouiller Congo lelo te tokokota te c'est pas ça sur vrai dialogue si ko ça sur vrai dialogue et ko ça mikolo boni alors constitution aussi dans décembre ya ozomona ka bambrouiller c'est yé vieux Tshisekedi ne longo na batu ne wana ndeba memaki Mobutu na 6 ans c'est le même Tshisekedi ne memaki Laurent Kabila tene ka même le même Tshisekedi ndezo même Kabila le fils tena 4 ans de transition pour 2 ans les alliés parce que ceux qui a contact na kati makamoto bazaki na kati na bato to baki na kati bazui mibeko yo kasi bakapesa Kabila 2 ans bakapesa 2 ans et il fait quoi ils nous ont pris le peuple congolais solution yango ezali ni na Tshisekedi ni na Kabila ni na pouvoir ni na nini eza na boko ya Nzambe soki solution que le père de la nation Etienne Tshisekedi soki akotaki na dialogue wana que solution ya mona na transition to ngato kende te soki ya aza père de la nation te aza une opposant à vie non le père de la démocratie voilà si pesa était pour démontrer bandaki na balumuma le mouvement de démocratie parce qu'il y a gagné la qui mindela lingi indépendance ba démocrate ne bango wana ibango ne ba succéder ba comme mususu obenga ngo to yoka na kati na ngo te ozomona parce que soki ya kotaki papa wana kotaki na kati na bato libanda na ba matin fa uyulu na ba nyonso wana mbe makambo ezati betoke mbutu comme la quai de poisson solution nga ezwa ba opposant na moi na butu ba komi na majorité na opposant na moi na butu ba lay balar o biso opposant ba bazom mbrouiller ni bazom mbrouiller biso peuple congolais nous disons ceci pouvoir na maboko siko ya peuple congolais non ya makambo na bango consultation non na Tshisekedi non na banini na peuple congolais et ça pouvoir nango exemple ça ki nini o monaki tango basalaki ba biloko na bango yo tango ba ville morte ça ke peuple et respectaki yango à 200%. Monta kwambure sous peuple congolais awa azade. Le prophète toke ne peut pas itozonga selon yo. Lelo oyo vital caméra la qui si déjà image naie. Est-ce que bateau tout bazala na majorité lelo oyo ba koma ba opposant ba GC totangate ba Moïse Katumbi net Moïse Katumbi aza vraiment opposant toi azaka pion ya majorité na opposant nani Francis Kalomba loba vérité Francis Kalomba loba vérité aloba Kamere na Moïse Katumbi bango tu bazali ba pion ba solo la papa solo lobi bongo mais le même Francis Kalombo nde mutu aza sima ya Moïse Katumbi peut-être sozo au courant te mais Katumbi Francis Kalomba longa na majorité alonga na majorité te ba batu na bango ezali ba jio basali papa eza jeune na bango après Joseph Kabila
balingi soki akei fo mutu moko na bango azwa soki Katumbi azwi ezaka Kabila moto azwi soki pe Kamera azwi ezaka moto yazwi bakolinga opposa moko abima kati na bango te toyebi bagene na bango bazosala kati na bango mais lelo congolais moto akokosa su congolais te moto akokosa su congolais te biso tondimaki te ke makambo oyo Kamera asali wana ne asigné na sengo mingi ya bopoza ya azali mokonzi ya bopoza nani ya azali mokonzi ya bopoza na banani azondima basasololi masolo na bango carte na bango me nga nakoyebisa yo peuple congolais ekondima biloko wana ya bango mokolo moko te ekondima mokolo moko te ete yo kasi bato kola baministre ya information akolinga tika pouvoir boye yo kasi ba PDG wana nyonso bakolinga tika pouvoir boye yo kasi bato bakimaka MNC oyo tu baoyi bakomi bango tanto baopposant to ko bakoti na pouvoir Benjamin Kambinga batusela bakotika kaka boyo ndimi yango yango tozo condamner le PVA tozo condamner Vieux Tshisekedi boye atika politique ya chaise vide soki likambo ezali na bato na ye bakota bana possibilité ya kochanger masolo neti sikoyo cour constitutionnelle esigné 2 ans oyo esigné mais cour constitutionnelle ya bango esigné alors makamto esigné mais population esigné yango te population azaka na position na ye oyo yebi ye kana nzambe na ye oyo bakosala kati nango mais je ne crois pas na makambo ebimi kuna nde Congo ekozala solution na ndimi te parce que baagenda caché mingi ebombami na Congo oyo nzambe azorévele yango oyo nzambe akosala kati nango non ya 350 personnes bazotage ya mboka mobima mais rôle ya parlement eza nini rôle epe ya Sénat eza nini Sénat kutu bana 500 000 bango 300 personnes 350 personnes c'est 85 millions d'habitants bazo batotage je ne crois pas. Alors makambo yango bango na mone ko simba te dialogue monsieur Goya. Merci beaucoup. Alors prophète lelo oyo s'il faut ya koloba analyse nini oyo okoki ko sala disons ya koloba ke Vital Kamerhe disons pona ko aider bato ba Hollande biso sala biso analyse Vital ayebisa ba congolais que ba voter pour na Kabila na 2006 oyo loba na ba congolais tout ba voter pour na Kabila après a commis livre pour na Joseph Kabila Simali Susu aye kolobaki non makambo otu alobaki pour na Joseph Kabila na livre oyo akomaki eza lokuta ba limbisa ye. Est-ce que mutu ya bongo na politique a mboka na biso il faut kaka peuple apesa sa confiance to batele melaye kaka pour na libela ba ko tele melaye pour na libela apesa confiance te ye moko Vital Kamerhe na ye akoma livre na ye pour na poni Kabila ayebi pa poni Kabila sa misala malamu atonga mandako pacificateur makambo nyonso kaka ye moko lisusu bob limbisa ngai na yebaki makambo na komaki te kaka ye moko lisusu opposant kaka ye moko lisusu akena dialogue ba pesa cordon ye wana signé accord ba premier ministre non peuple congolais tel mutu bako limbisa ete azali bato yo bazali kokanga pays en otage bazali bato yo bazali ko kamata mboko yo bango ya die ba vite ba teme Mobutu est-ce bino obosani ke Juvenal Kamera sala ki na Mobutu Kamera wana zalaki secrétaire mon pape est-ce que bato obosani yango il a travaillé avec Mobutu Kamera wana wa finga ba Mobutu il a travaillé avec Mobutu alors ba tel bateau congolais a cause confiance na bango te au moins ba pesa confiance na Django ou bien ba pesa confiance na Barabas que ba pesa confiance na tel bato kwa Kamera parce que ako trahi kaka ata ko premier ministre lo ako benga ne mindele ba ko botra biso mboka ba ko sala makambo na bango Vital Kamerhe azali dignité et surtout la nationalité na ye ce ne sont pas des frères congolais lelo oyo pona ko aider bato ba Hollande biso pona ko aider bato ba Hollande biso disons otobenga ba fidèles internautes tango bimisa ba propos ya olobake soki to bito landa bien a pe congolais te o mona te que non wana ba preuve te mais ngala landa moko Vital Kamerhe ba pesa na interview boye o ba lobi ngai na congolais te na congolais te vraiment papa so landi ba kombo yango ya biso ba congolais Vital Kamerhe ba ashwa na kati za la penza te na ba ashwa na Uganda na ba Rwanda na ba Tanzania ozomona toboite azala congolais toboite mais toboite trahison na mboka na biso ça c'est un traître il est malin
asali nyonso akosi baninga na jembal na jotoko kota biso nyonso te ye apoti mbango akoti po azwa poste wana aza malin aleki bango. Nous condamnons Papa Tshisekedi ceci atika politique à chaise vide oyo ememaki Mobutu na 6 ans de transition abandi mpe politique yango yangoyo. Et puis Kabila avec des caméras, bon, ça fait 6 ans sous la transition. Alors, peuple congolais a condamné le soutien. En tant que Moussa Inanzam, nous cherchons la paix. Toboy makire tanga na décembre. Tozobonda pona mboka na biso toboy paix. Mais Nzamba sa ngolu, madame na ye akebisi bango. Il va tous arrêter. Moto tu abomi moto na makila akosamisama. Bino bozo banga ka CPI. Tribunal Nzamba banga ngote pona ni. Bozo banga mwasi wana. Bozo banga tribunal Nzamba te pona ni. Alors pona ngala koloba boy. Pona ko suki sakati na yango. Kamere so président Kabila zo kanga atie premier ministre te. So ka tie premier ministre mobulu ekobima. Bato ba kondima lisute. Et puis so Kamere premier ministre c'est Roubert c'est président premier ministre. Et Roubert abande ko na bisote. C'est ça le problème. Parce que question batebele ba ko se poser Vital Kamerhe alors qu'il a peuple congolais tozela 24 heures te na fait un mandat. Donc, Makamba 24 tozela te. Après le 20 décembre, ou soit Kabila, atambola nabi bende ya ba Congolais. Kasi lelo oyo. Wana tozomona, je ne sais pas soto olobanini. Akeyi mbangu ko signé, disons, Mikanda pour un glissement, tina novembre 2018. Selon yo vraiment. Nga vraiment na lobana lobate. Libanda, motakufi na famille. Motale laka yenda liaki moto ndoki wana lokwa Vital Kamerhe alobaki Kabila akolekisa ta mokolo moko te na manda na ye alobaki ata mokolo moko na décembre akolekisa kati nango te 24 te kaka ye wana potimbango kuna kaka ye wana proposé premier ministre kaka ye ozomona ke aza mayele mabe mayele ya babenga biso babenga o mayele wana nyao mayele wana benga rango ya moweya mayele mabe akimi baninga nyonso azongi po azwa pouvoir. Et puis moi je donne conseil au président soki bino bolingi kimia botia Kamerhe premier ministre ata mokolo moko te botia pe Rubero ate bachanan Steve Mbikai wana motaluka Mbikai musu traître wana te Mbikai musu traître musu amunene wapi Mbikai aza député aza na école akotika lango te kaka bango bazwa papa tolo bachanani ba mambo opposant o baza wana opposition baza wana président moko oyebi professeur moko Kambila azalaka na campus lui ne peut pas être premier ministre. Kamerhe il est plus intelligent que lui. Roubert il est plus intelligent que lui. Je ne crois pas. Il y a combien de professeurs universitaires ici? Oh, Bazali même dans la politique. Professeur Dindo Azali opposant. Il n'est pas, il est professeur. Hein? Est-ce que Kamerhe est professeur? Kamerhe il est licencié. Roubert est professeur. Il est licencié. Mais ils sont là Dindo, qui continue à être. Kaka bango na bango, bazo tourner ça mon papa. Et le peuple congolais. Hein? Là Koulou ne commis pas. Koulou n'est pas accompagné à bango. C'est eux qui ont béni bana. Tala Drumer nanga. Adela système médical. Mais nous avons ça pour il n'y a pas de boulot. Mais on dit que bête l'ensemble, mais azali assistant médical. Pourquoi bana na bango atanga na poto, bana na bango na poto, biloko na poto, c'est nous les peuples congolais qui souffrent. Mbongo ya biso, mabele na biso. Bango bazo récupérer, ba dondo kanango, ba tonga biloko minene ba mboka na bango. Où est le part des Congolais? Papa congolais a conduit bango le susciter. Tout ça na bateau ba kotia. Moki ana ba kotia premier ministre. Moki ya Moki a ba kotia premier ministre. Qu'est-ce que Moki a fait au Congo? À cause de la vérité, kaka bango a Vital Kamerhe. Alors c'est pendant biloko ya mboa. Soko li yango préparer bango. Afinga Kabila e bango. Atelemela Kabila. Ayebi yango, abi Kabila on s'attend 24 heures waté. Ayebi yango. Attention la politique hein. Attention. Il y a mon équipe batuna mayele. Non, Nzambe aleki na mayele. Mais le lot aussi le faut y aloba pour nini Vital Kamerhe a promis ça que non disons y alobaka presque ba langue nyonso ya mboka na biso mais kasi awanga naka kinya Rwanda oyo ezali munoko oyo elobamaka disons na Rwanda eloko nini za na sima na yango tellement ba pe baloba rétro comme si moi ndenge langue ya bien abi 80 langue monde. Boni boko ya di balangi oya biso tout alobango mais na bien Kinyarwanda siko Kinyarwanda pourquoi alobango te Rwanda a ko repese omoni
bakanga rebelle mo congolais ba commune na CPI balobaka za congolais na bosali ko mona etona ni wa na Kivu akoma kuna lobi na kosamba na lingala te to na français na Kinyarwanda alobi na kosamba na ni na français ni na lingala na Kinyarwanda juge adunia mais yo za congolais comment kosamba na lingala te kosamba na français te na Kinyarwanda pour nani ce sont les gens o ba utaki kuna ba yepa ba dominer Congo et Congo bana congolais ba fungoli miso na bango caméra deo si caméra nazolo bantake moto na nzambe soki caméra zaka premier ministre awa papa eloko malamu ko na Congo te c'est que je te dis et vous a catastrophe j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ au lobby bongo mais ne pensez pas que Vital Kamerhe Zapeka y kuna il y a aussi des autres opposants au Bazakuna s'il faut parler Maramba José Makila moi j'ai vu José Makila José Makila qui fut un grand gouverneur en Équateur. On m'a babotama na politique à bondoki. Hein? Lelo bakabo l'Équateur comme dans 4 provinces. José Makila qui on dit dans une petite localité comme gouverneur. Pas de pouvoir. Et puis il a député. Aboy député pour $7 000. Alors le gouvernement pas organiser $250 millions. José Makila a kimi mbango na constitution. Pas comme un ministre. Hein? Pas comme un ministre. Nous, ce sont les aventuriers. Ce sont les bateaux balingi bambongo. Ce sont les bateaux riches. Papa nanga. En tout cas, José Makila. Azaye mon côté. Et qui les a. Bah, qui n'a pas le pouvoir. Bah, on a le pouvoir. Ce sont les mêmes gens. Oh, bah, qui diabaye à Mbele biso été. Tant que diabaye n'a dû pension à l'embi. Oh, mon je vais me garder mon comme la ligne. Matapi azongelite azoyambate yo kaiso ba José Makila bazate ba Vital Kamerhe bazate bato nyonso bazate mboka kotambola kati nango te nous refusons ça kotambola te Joël Kimwa ki lokola zate dans mon 300 mosusu ya danger du pota betite Léopard so continuer te même libenga zate mosusu kobima Congo tolingi ba manipulation ya pamba te peuple congolais se retrouver peuple congolais se retrouvé parce que richesse mboka na bango toko panda boité toko zala boité kaka bango na bango caméra ko pe maté auto passion te abana mobuta ko te Makila ko pe maté oh na moni bango tout wana bako pe makati na bango te tout ça pour na kwamburie Congo mais ekosimba te pouvoir ezonga na boka congolais papa okebisanga ko moko te pouvoir ezonga maboka congolais ezongeli wapi nazobisa yo parce que yo moko tango zoloba awa ke premier ministre ezaka te faut ba chaka Vital Kamerhe soit Roubert soit monsieur Steve Mbika il faut ba luka mutubo c'est que yo moko posano d'accord pe ka ya glissement ou ya transition ngana ebisaki bino ngane mbebisa bino juvénal ngane na sakola ki na bino ngai nde prophète John la 7 trompette temps de la fin la mort de Jésus na lobaki transition ezali prophète Mbanga fort ba juvénal tikana ba pona Congo na Congo to ko beba na ngano mabe ozoka nazo biso vérité nazo bisayo ngai pona Congo to ko beba na ngano mabe na ibisa bino glissement ezali yaka glissement ça mi to salimité na ba élection 2018 et salimité na lo baki bato ba pouvoir partage le pouvoir et ça mi to salimité mais je peux continuer on ndenge ni on zo bisayo ozoma ce sont les mêmes individus to boy et Kiri Moko et Kanga Congo en otage. Papa, Bokonti Mosusu, Tikanano, Oe Mosu Ezali et Yakatinango. Nous ne refusons pas Joseph Kabila. Il a travaillé pendant 18 ans à Salarigo Sala. Alors, Oe Koki a 15 ans. À ça, 15 ans, mais en transition, dans le père Nakoufa qui a transition dans la cité de Souké combien? Plus 2 ans, ça combien? 20 ans. Papa Naïsaïe. Papa Naïsaïe, mais il a continuité, il y a remplacé ça. Alors, papa, non, est-ce que tu sais que nous cherchons la paix est à Liboué. Conseil de président, Atikanaye, Ata ba transition, on a Motomousou Assal, Bazoko Saye, Vital Kamerhe, Kende, Batu Alokuta, José Makila, Kende, Toyebi, traite à Congo, parce que pouvoir les hommes peuple congolais. Pourquoi? Sauf qu'ils ont quitté, tant que Baloba quitté, tu passes 2 ans, mais journée morte et Simba quitté, mais Batu Basai Misala, le col est Simbi, Batu Baboyaki, donc le peuple n'a pas congolais, et puis les Camboya Congo, ils ont besoin de réponse à Yango. Ils n'ont ni opposition, ni pouvoir. Le 29 décembre,
Le 19 papito le 29 wana nzambe akokita na Congo pona okata likambo wana na suki wana. Eboso mbule beti. Mbula oye beta kinde kolonga bakisi na bangana malédiction na bango. Mbula pe ko beta to ko mbula na komona Yesu. Vital Kamerhe, s'il faut parler parce que nous parlons de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, président du Parlement, membre fondateur, il y a PPRD, le président, il y a parti politique, il y a UNC, maman, il y a réfugié en Angleterre. Est-ce que c'est normal à Koki Golinga Mboka Penza et Tambola Malam? Si maman est réfugiée en Angleterre, il y a peu congolaise. Tout congolais, c'est réfugié à Tendegeni. Tout bengani nan. Kongo mboka moko hospitalier bengala moto te. Ozo mona ke maele mabe, maman na réfugié en Angleterre. So kana ni nationalité Camerounanda ya botama wapi. Na ba kolina na Masisi na Rwanda na Burundi na Uganda ba côté nini. Et Kamera ça na Mobutu. Kamera ça na Mobutu. Il a travaillé avec Kabila le père. A travaillé pe na Kabila oyo. Kamera oyo azali pion. Ezali pion. Et puis moi je te dis, ce qui Kabila dans l'autre, ce qui bokebite, c'est lui qui sera le président de la République. Je te dis frère. Nazo bisayo, ce qui bokebite Kamera premier ministre. Papa Tshisekedi azana ya comme président. Mais nabi ba gouverner sur banane. Est-ce que l'élection normale en Afrique? Gouverne ba yo kasi ba kaboli ba prophète mike pour nani. Ba zo préparer l'élection ba tia mutu na bango. Mais Kamera comme opposant mais il n'est pas opposant. Hein? Ozo mona papa, ce qui bokebite, ce qui asali yango na ba gouverner bazali partout oyo ba parti na bango. Ako tia candidature, pe ba ko tricher ako passer. OK, je te dis en tant que l'homme de Dieu papa, ako passer. Ba Tshisekedi o ba ko zoate. OK? Tout le monde est allé solo à José Makila, que José Makila sera qui beau-frère Vital Kamerhe, à Balasser Naye na Rwanda, puis à Lobara Mwasi Naye, à Zali Rwandaise. Mais pour une Vital Kamerhe, à Wanga na côté Rwandais qui Rwandais Naye. Ba Wanga na côté qui Rwandais parce que ba Rwandais ba sa sur ma bébé. Hein? Na lelo ba sa sur ma bébé à kon dimangote. A Wanga na kango mais biso to biso c'est la vérité. Frère, je te dis, mon le pouvoir est kokeni. Ba vérité ko bima na Congo. Pardon, si vous avez évanoui. Pas minga ngabala kotaka bango. Olandinga na zo bisayo. Yo kanga na zo bisayo. Papa na zo bisayo. Tika ko seka papa, na zo bisu makamba solo. O moni mo pouvoir de kokweya. Pouvoir o sokesili. Pouvoir monsieur yeye. Papa, ba vérité ko bima na mboko. Ba to musu avanika boy. Ba fese musu avanika. Papa sambisa yete. Makambo ezali ya papa yazo wanga na mwasi na ipsa ke likambo ya Vital Kamerhe mwasi ne José Makila mwasi ne Rwanda zo bonga Rwanda boni bayi makambo Rwanda basala beau frère José Makila beau frère José Makila mais quand c'est quoi ya zui ça comme premier ministre ate premier ministre intérieur ton ministre son l'autre ça bango na bango ce sont les oiseaux de même plumage ce sont les ombrières qui embrouillent le Congo Nanzambe longo et longo ina bombrima wana. Je te dis, je défends le Congo. Nous ne défendre ni Kamerhe, ni président, ni opposition. Hein? Ni opposant, nous défendre le Congo. Et puis plagnon so bango ba sali. Frère, nazo bisayo ekosimba te na Congo na Yesu. Mais pasteur yope baza kwa kizeyo pasteur bomba kasekelete pourquoi? Nana ko bomba tenzamba inspirer papa na kufa na motema nemba pisanga bomba kaida papa. Kama papa we mbosolo na ye oyo koloba na télévision. Na koloba ntaka prophète na kebisi bato musu ba sa makambo ya sala ngote. Ah donc c'est que kebisa parce que soki yo sala makambo no tika yango. Hein? Na kizete so tika yango. Et belé zale bazo sala makati yango. Yo osoyo na mutu a confier ba problème na ye. Yo za prophète. Mutu a confier yango. Faut obomba ngo. Est-ce que donc o la sapena que même ata mutu yo confier makambo lobi otanga ngo sur la télévision. Ninga poto baliaka banyei papa. Et belé baliaka banyei na bakona okena lobango na TV. Et belé na yi baliaka banyei. Baliaka balinge ya basi e belé na yi okinga lobango na télévision. To lobby parce que soki yo moto zo sala biloko wana otika parce que bon moïse malamu mingi. Yo parce que yo ba terre musu pena ko mokota pena na ebitonga bato na bia yango na bato belé ba mo ba yango wa pasta ya solo to ya lokuta vraiment. Mais okutinga pasta. Yesu bandimete ba kondimanga. Na lingi pe bandimanga te bandimelanga na nini? Yo pena ozo prouver biso ke bien na bato baliaka bani. Baliaka bani na balenche batiaka pe ba reglaka. Banani wana. Mibali ba na boy kotanga Kongo to boy kanya mako zwanga. Mibali ba reglaka, baliaka bani, baliaka. Yo asi ba centre ba musicien on a tout ba master mo sala bango. Ba musicien no zo ka ba musique ba ta mo sala bango. Ba ta seso clip. Il a connait ça ta pe solo ka malamu. Oliaka makila mwasi ya règle. Oliaka balinge, oliaka pe ba toilette, kakao ya yo moko zo lia. Et puis na basi yango.
So moi mobali mbebouillon c'est télé ali kaka keba mobali wana. Na bino babasi yango. Ozo kakate yango na basi yango papa. Et puis on est tir langue ozo benda nini. Ozo benda ka kakate. Et pour sacrifier bato. Baza wana bele wana papa. Je me suis na koyaka ka so nzambe ndespe na bani ko tanga bango. Tika biloko wana. Eza bien te. To droit na biso ni bato ba bongwam. Ba epa na nzambe. Soki likamone zali yebi sa vérité. To kosunga yo pe kobika. Soko yo kite ntelo zali wa. Yusko makamao ya hotel mena mboko hotel mena ngana be mission nini oyo salara oyo pedage non. Tout le monde pe na pasta pe na banini akei pe na keke kota akei ko accompagner bango kuna na cité de l'Union africaine soit pasta pe na leki na télévision soit manga. Yo ba banga liwa. Manga parce que na ko ba vérité ngai na kota tanga ba kabola mbongo. Ba pasteur. Tozaki na ba condition sur mboka. Sauf président de la République. Conseiller affaires politiques, sécurité, tous les gouverneurs de la ville, tous les ministres. Tozalaki. Hein? Tanga sur mbongo ba corrobe ba pasteur, j'étais là. Na zouaki mbongo te. J'ai dit aux autres, est-ce qu'on peut trahir les pays à cause de l'argent? Nana motukate. Nana ndako na sombate. Et je suis aussi pauvre, je n'ai rien. Je suis pauvre na Yesu. Et là, on a ça dans Bogo. Badon, je suis na poto ya mike. Na zana bo frère na veuve na pesa bango. Na wi poko zwa yango na somi motuka. Et je ne peux pas le faire moi. Na bazaki wana. Nani? Ba pasteur ni oyo bone wana. Ba pasteur. Tozalaki na tanga mitano. Deniles. Tozalaki na Sonika Futa. Tozalaki na Mukuna. Tozalaki na président de l'église de réveil c'est qui kake nasuki wana pardon so na lo basiko eleki nasuki wana prêt bazo kabola mbongo millionnaire boki mbongo nebali millionnaire boki mbongo nebali j'étais là j'ai craint Dieu qui me tient ma souffle oh so ki lona bimé bati bakuna ko kufa kati nango le Congo était kamakala était kamile lote oyebelo ebomi zobozi Zobozi aye pa kene sato ya ngai nzambe soko bominga zo mikumba na ngai yo po kolala pongite yo kolala pongite bana no ba kolala pongite olintala olingola la bonga na telemi za penda boy oke na toilette na komisa mutakala okobima mutakala zo kima zo beto fimbo mona butu papa nzoto mosu basimba te je défends cause normale nazo défendre cause eza normal na fingi mokonzi te na fingi pasteur te na fingi mutu te na lobi na moto moko tokola pongite olali pena na mwasi na pena boy na tomboli pena na bimiso mutaka na miso ba njodro du polele hein bon mona pena ba miracle ya somo ya nzambe nazo ebiso ya solo nazo ebiso papa nazo ebiso ya solo hein ozo mona parce que cause na solo beza cause juste devant Dieu et nzambe azo kanga na solo nyama ya bandal nyama ya bandal na nyama ya kinseso na nyama ngiringiri de banyama na bazana biso awo. Hein? Nous défendons ça, nous allons défendre. Donc, yo pena ozali ko accuser ba ndeko na yo ba pasteur ke ba on va tiki Congo. Mais c'est tant que Mosengo a moni Congo ezokende, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les ordres. Allez, mais c'est le babima. Regarde le nom de Dieu. Hein? Bon, on catholique yo ba kisi ba tout ben non, regarde les hommes de Dieu. Et puis ba sali culte ba ba to ba kufi. Ba pasteur wana ba kiti ni ba sa ba to ba kufi. Catholique na zo bisa catholique Mosengo. Kilte bato bakufa za raté hein mais asali na bolingo Alexa Konga na bolingo abimisi bato na ye décision ba juste catholique na kata non tala moto na Nzambe mais oyo tout ba corrompu ozo mona bango hein oya bango tout ba mona bango kata ngoni to banga Nzambe to banga moto te nous défendons une cause juste na biso je me souviens bi papa nazali na 4 secrets mboka oyo po ya kimia na lukanga nana motuka te nana télévision te je n'ai rien nana kolukanga 4 secrets unini na koloba ngwa te oloba te ndeni yo mto loba 4 secrets liboso na lobaki to sa transition et ko salem deuxième secret na ibisaki bino na lobaki to élection en 2018 et ça mito samite troisième secret tout ninga lobaki il y aura des bains de sang bato akufi te quatrième secret bain de sang ya suka mindele bakoya aw ba force étrangère bakoya mindele ba minduki ba avion koya pour qu'on ait très force et puis vraie transition ko sala makati nango ok et na ma solo musuna bombi nzamba ibisinga dans les sakati nango j'ai pris pour le Congo tani nazo toka pona Congo na toka pona nani hein soki mboka ezaki bien maintenant climatisé tani nazo toka pona Congo et tel moto ko la ngai ezali moto e boko bondela pe pona ngai
Parce que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce qui pouvoir sali malam ou na malam, ce qui sali mabe na malam. Mais bilo qu'on a nos sacs à yango, il aura des glissem. Élection 2018. Il aura la mort, ma mort va couper. Et bateau va couper, va continuer. Sous Gazaïd Ngom va couper. Tout ça continue de Kagati. Mais oui, vice-président Zaïd Ngom va couper. Na bisaki bino, a couper. Et nous continuons. Hein? Pasteur, mais l'Iwa c'est nature. Et c'est naturel l'Iwa. Hein? Donc, Zaïd Ngom a linga koufate. Pour nayo, a linga koufate. L'Iwa c'est naturel, pasteur. On a sur l'Iwa lobela bisoni. L'Iwa est un mboulon nzamba pesa moto. Mboulani. 120 ans. Et bon, moi, on a beau le loi koufi to lobani. Mais ça n'a même pas koufi et belé sur côté nango. La nanga na bisayo papa. Moto a koufi na 50 ans, 100 ans, 80. Mindela ba comme à 110 ans. Pourquoi tu comme à 110 ans? Hein papa, mindela kena ba homme veillard okuta ba 110 ans. Même on a kuta maman moko côté à Kabinda à 105 ans. Maman ya moi si azali. Hein? Tango sali mabe. Au côté na ma trahison. Aux autres Kamboka, au côté de la science au kit, Vina Yozamoulaïde. Vina Yozamoulaïde, il faut Romains 6, 23, les sadis péché quoi? C'est la mort. Mais tout coup, on a pas agi en Zambé, on Zambé a pessibiso, hein, pour être tout bika yango, et ça la malam. Et ils ont continué de konanga. Ils ont continué. Hein? Ils ont continué. Alors, Naba José Makila, Naba Touana Bakabula pouvoir. Nasti Vimbikai, wa Telemakito Kenako. Maintenant, on a dit Babé, à Rosobe Borote. Il y a un Francis Kalomba Bundela Kabilate, à Komata, Bougoumès, c'était ambassadeur, rien. Congolais, Fungoli Miss. Oye, Bakendaki Toboya quitté. Parce que la loi Mboka, le Parlement a voté la Constitution Mboka. Au moment où tant que programmé yango, ville morte Salemi, donc le peuple boy, banjelu ba boy, ba kokofi ba boy, nzambe pe ya boy. Ezali ya bango, ezali peuple congolais. Alors na kobana ba opposo ba tikali koto. To boy makila etanga. To boy motazali cher mingi. To boy pe makambo ya chaise vide. O so ba bingi bo sanga bolingi te, bino pe banzambe te. Mandela kufa Afrique du tambolaka. Mandela kufa Afrique du tambola. To boy mutabi malokola nzambe ya Congo. Non. Tango ba bengi bino, bonga na kosolola, vous êtes capable. Bo kembutu mutu pe simbite 12 mois token élection. Bo pesi bango passe et ko sala makati nango mais décision asuka. Ezali ni l'opposition, ni na pouvoir, ni na société civile, ezali boko e ba congolais bango moko. Na ilongo na nzambe na yebi ba secret on nzambe ba na mboka oyo ekosalema soki motaninga lukanga natika numéro na ngai te parce que na sunga pe bato na ba spiritualité na ba vision pe na robondela bato na WhatsApp et Viber imo tout cela 00 240 43 89 610 49 41 okozwanga numéro mosoko benga ngai parce que lokwa mbutu mutu zali passa bouger to ba satellite koyoka na to iba na bango okozwanga na 00 243 81 807 26 78 soko bengai na kondimayo na kosungayo to naza mombu na bino nazali mutu extraordinaire un pasteur un prophète azakande moumbu na bato na ngonga nyonso toza na service na bino mais to boy mboka ba traître ba kota na mboka pona bazwa mboka ekosimba te. Merci beaucoup to côté les manabiso to komi na suka merci na bato tout balanda ki biso bato tout pasteur bon chic bon genre bon chic bon genre yes ozali salité te nga nazalaki prophète à papa wemba atikela nga mbongo te atikela ngai motuka te eloko atikela ngai kolata alaksanga kolata chaque fois que ne pas nabi prophète il faut la ta boy alors natika na idéologie wana eloko atikela ngai yango so la tezani o ba griffe non la griffe griffe à Yesu. Merci beaucoup merci donc on a bato tout balandi biso merci na ba question na bino tout vous avez on a posé ça par rapport à prophète à répondre vraiment biso merci enregistrant papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro